mwana motote boa kosangai abongwa ni pete boa wangana nzambe ya dans la démission est belé dans l'andara tout ça donc félicitations. 5 ans déjà Eza est belé les Nazaréens parce que avoir une structure et tenir ne fût-ce que 3 mois il y a Pamba Eza li pendant mois mbaté. Moi ce que je vous demanderais enfin ce que je souhaiterais Eza que bokende lisous. Maman Tiffany, chapeau bas. Je sais que c'est dur, mais continue. Pas responsable, nous sommes les Nazaréens, que nous sommes ensemble. Kiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko namona yo achayo na mwamba na minito na kata pena katikata saka fufu. Oui, allô est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça la boy. Moi il a un bon vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence mon boy Nazareta. C'est du sérieux. Oh. Maman, comment on bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifonga mi comme nango Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makama bongo na monte. Bat papa si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali à distribution ya produits alimentaires. Ah! Sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme la boîte bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Ah, c'est ça, d'accord. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareta vous avez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça, c'est du sérieux. Dieu est saint, quand il est entré dans l'eau, l'eau là était sanctifiée, elle est devenue sainte aussi. Cette eau là maintenant incarne la puissance de Dieu souverain.
ceux qui peuvent dériver des différents problèmes qu'ils pouvaient rencontrer, des maladies, ainsi de suite. Ils en ont besoin pour obtenir la délivrance à travers les différents problèmes qui les tourmentent dans leur foyer. Après le baptême de perfection, les baptisés, engagés à cheminer selon la volonté de quel souverain, dans la sainteté de tous les jours de leur vie, portent l'ornement sacré, la soutane, selon l'ordre du Saint-Esprit. Ayant reçu une dimension céleste, les baptisés doivent crucifier la chair avec ses passions et ses désirs pour vivre dans la sainteté tous les jours de leur vie. Ils devront en fait observer et vivre dans l'abstinence. Ne sont entrés dans l'eau que ceux qui ont accepté de se faire baptiser pour avoir la vie éternelle. Et ces gens, notre Dieu, commence par pardonner leurs péchés. Il inscrit les noms dans les livres de vie. Il dote à chacun un cœur de nature divine, un esprit du Christ et un corps céleste. Donc, après ce baptême, la personne qui sort est sans tache, ni ride, ni quelque chose de semblable, mais saint et irréprochable devant Dieu. Ce baptême ramène l'homme qui était à l'état animal avant à l'état d'un ange. Ensemble. Jésus-Christ, Angelo, Santo, Bana na Mungu, akalukumu. Hawa tuzali na mai. Mukiri na mai nde yemoko atulimi dikolo ya mai. Ya mai. Alubitwe mudimu mwaye muzaliki kusemuve dikolo ya mai. Ya mai. Kandi zaki kusemuve dikolo ya mai ikendaki kupanda wapi? Nde uyikumwana te mwanjelo oyo naze kusala naye musala azuyi mabele. Ayikupesha Nzambe, Nzambe asadi ekeko. Asufle kati na yango ekeko kumi muntu. Banzambiru bazolukumu. Esiri muntu kumonana apeshe mibe? Mibeko. Ikambu ibumi muntu zali mibe? Mibeko. Lelo yo muntu Nzambe asalaki atosi Nzambe te, Nzambe alibili kulo lingal te. Zali mabele kuzoma? Mabele. Lelo Nzambe wanazungu na Republique Démocratique di Congo. Ok, asala musala na yende ngasala ki yangu na libo? Na liboso. Deti no mwani muntu oyo basalaki na dikidi atate na makili ya mama azali loko ya kube? Na kubeba. Lelo yo Nzambe akamatilizo to wana azurisha yangu na mali. Kote asala musala wana di bisusu abimisa muntu na image na ressemblance na mulimu na ye. Kote muntu aombela na mukili? Na mukili. Mukili mopimba muntu mokote ayibi kusala musala oyo bobela Nzambe yemo? Yemoko.
c'est pas du tel que je le connais maintenant dans aujourd'hui. Il y a certaines réalités que je suis en train de vivre personnellement que je me dis, ni t'étais cela, je ne sais pas où autre endroit où je peux trouver cette paix interne qui habite maintenant dedans de moi, cette assurance de cet homme intérieur qui peut parler dedans de toi, qui maintenant t'oriente à voir le jeune âge qu'on a maintenant là. C'est un peu difficile de faire ceci, de faire cela, mais que vraiment maintenant tu te décides de suivre ce temps, mais ce qu'il te demande de faire pour t'aligner à lui et de voir certaines merveilles qui sont en train de se produire, que ce soit dans le monde où on vit, une certaine distinction, démarcation du monde. Babula mingana na moyo kati na Republique Democratique Congo yemoko abattre bana na ye isime yesu bazi kutambula azala mwende liboso na moko azala bombe lisima na moko tubondela Bonya masumu na bino malindi sama kuzo kumo ya dipele na libela pepe na ke souverain mbala tulikole Uyoka sanité omingi tisaboya des millénaires déjà moko te azwi mulimu ya Kristo o Yesu na ngai Yesu asisaki musala boyebi yango bien Nataka oyo pesinga ina Yesu bankumu na yo bayebi yo le seul vrai Dieu et la vie éternelle yo mokubulisa bango Banzambiru banzalukumu Mangumba nyonso babireka Yesu zamina na bango kasi Yesu alute batindi ngai Oyo nazibu bande oyo tata na ngai ya yebisinga po na lubo uyoki Yesu anakisaka bomba kite Nde yamuna zena makambu ya kulakisha mpona Republique Democratique du Congo bisambe nyonso ezali angambi te Zambi atindaka ba théologien te mutako se binete Bayeba kite na kuyate nayi bashiba yoki nakotaki na ba télévision na lobby buya po buzo bomo po mupeshi na bomo yomo amonani mulimbisha masumu ya bantu amo amonani muzimisha nzoto ya sikamo amonani mukumi ya nkombo na buku na bomo yomo amonani
Éduquer une femme, c'est éduquer une nation, dit-on. Façonnée par quel souverain à son image et à sa ressemblance, la femme œuvre dans tous les départements du royaume des cieux sur la terre. Car, par sa qualité, il est devenu une référence pour tous les genres féminins. La femme, comme vous le savez, c'est elle qui est à la base de la chute dans le jardin de l'Éden. Et c'est elle qui est aussi la mère de tous les péchés, de tous les problèmes de l'humanité. Mais aujourd'hui, Dieu, esprit créatif, s'est incarné au Congo-Kinshasa dans la personne de Mbala Tutukolela. Et parmi les œuvres de la restauration de l'homme déchu, il a restauré la femme déchue, qui est devenue la femme idéale, la femme restaurée, la femme distinguée. Distinguée pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, cette femme possède l'esprit du Christ, possède le corps céleste, possède la nature divine qui lui a été donnée au baptême de perfection, lui permettant de jouer son rôle de servante de Dieu, servante de l'humanité. Le rôle de la fille de Dieu, celle qui fera la volonté de Dieu sur la terre. De 5 continents. Les femmes des 5 continents ont leur manière de parler, de se promener et s'habiller. Et nous aussi, au royaume des cieux sur la terre, nous avons les nôtres. Alléluia, 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 alléluia,
Dans la conviction des saints apôtres de Mbala Tudikolela, l'onction qu'ils ont reçue de ces derniers leur enseigne toutes choses et n'ont pas besoin d'être enseignés. Des multiples manières de penser ou de faire qui semblaient jadis des évidences, notamment l'immortalité physique et la vie éternelle, sont relativisées. Dans son secret avec le Saint-Esprit et sous son inspiration, Mbala Tudikolela amène de temps en temps sa sainte famille à la montagne où il l'exhorte à intercéder pour la paix et la régénération du peuple congolais et du monde entier. Au royaume des cieux sur la terre, on croit fermement que le temps messianique dont l'initiateur fut Jésus est révolu. Nous vivons le temps de la fin, le temps éternel dont l'animateur est souverain, car le salut ayant cessé d'être juif est devenu désormais congolais à travers Mbala Tudikolela. ndenge bomoni ngomba oyo ezali na biteni misato. Eteni ya liboso babengi yango na lopoto la petite cour. Eteni ya mibale babengi yango la cour moyenne. Eteni ya misato babengi yango la grande cour. naolia bakiti na bamesa atanya ukondoko namona yo nachayo na mwamba na minito na kata pena katikati ya saki ya fufu. Oui, allô, est-ce que tu bonjour? Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc, dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais nazo tchela bino, moi, mon kio naza nango, na agence moro boy Nazareta. Caritas c'est du sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pe ça au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pona zela susu. Kuna eza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Tika boyeko. Yiso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango ibandi. Maman, leki nanga yebisi ngai mena ndimite nalingi namona kimona mbeso po likamba boye na monde na esalama te. Mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali ya distribution ya produits alimentaires. Tosali po tosunga bandeko oyo même oyo baza na peu de ressources, comme on a été à niveau à Kinshasa, même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si vous avez un bon côté, nous devons nous apporter au Sunkayo, à Ozuga Bilogolia. Eh, maman Nazareth, Tanzamba Pambola, Bakse Mikole Bele, Awa Nasena Mokili. Et bon, Awa Tozawa, Potoyeba, adresse à Awa. La boutique Nazareth a été ici à Kubungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez nango, vous avez 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non, 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 non. Nazareta, nous allons la Congo Sili.
Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans un système en bimbi, dans bon Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça c'est du sérieux. Azamwana motote, boa kusangai. Abongwa ni pete, boa wangana. Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba, ayebana kitoko koma mukondima. Atako babakolaki mafuta na mosakolima. Lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien. Lipamboli oyo emonana katempeni mama kanteli.